Nazati kozela nini nayoka ke Mutamba alie mbongo ya ba victime tolinga toyokana na ete. Oh, mais nayoka batangi rapport. Du début à la fin, nazoyoka te ke Mutamba azwaki mbongo. Baye kobimisa na landi biloko mibale onga na lobelaki. Côté ya procédure ya kwa accorder marché. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons passé dans mon master mo ça la même émission trop Yannick Wenge la Yannick Wenge yone makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Non Congo, mpangi wa beno bavene ndwenga yengangu yeki mputu tsuluki ya wonzo muna mpeve yalongo. Merci bandeko nyonso oyo bazolandanga. Oyo pe bazozwa temps ya kopesa sujet, temps pe ya kopesa bandeko mususu oyo amoni na problème, azwi numéro apesiye, Papa Ngunza aza disponible ya kosalisa mutu nyonso kati na maladie, kati na problème spirituel, kati na makambo nyonso oyo ezosala pasi. Merci bandeko bandi komona que veut dire Ngunza. Lelo na utaki koloba dans quelques jours ke bozomona ba autorité moko ya minene baza misatu. Si ma absence oyo ezalaki ya ndeko na biso excellence Constant Mutamba ancien ministre oyo azalaki tout droit peuple congolais nyonso azalaki na sima na ye na droiture ne par rapport ya ba norme oyo abanaki kosala musala oyo yokaki mokonzi mboka lobi justice ezalaki malade eye ezwa cesse ya batonga par rapport ya kozongisa na ba normalité lelo mbonga justice ebanda komonana na lobaki mingi bien lelo akozwa condamnation sima ya condamnation na ye batu o bakozala ba victime bokomona banani bazalaki banteti kati ya problème na ye a bientôt ye akobima na ye a bientôt akozala libre a bientôt akozwa grâce yango na yebisaki monde entier bozala motema kokita tous les diaspora na yebisaki bobenga nga privé bokomona ba autorité nini lelo bokomona batu mususu balongwe batu mususu basengi ba démission batikali mibale oyo minene susu oyo ezaki monde entier bako comprendre kati bakoko bazaya kosepela te lelo na kati ya mboka foto zalaka na ba norme ya koyeba kati eloko nini oyo nini ezosala mutu nyonso asadere na vision mokonzi ya mboka fo alanda population fo alanda vision ya population par rapport mutu nyonso aza na stabilité ya malamu lelo ya bamboka mosusu ezali ke eza na difficulté mais bato basalaka te bafutaka bango mais na kati ya Congo bokomona mutu kaka azo détourner montant moko eza élevé oyo bakotia ata na kati ya banque e bakisa te économie ya mboka mutu nyonso akosala détournement ya mbongo akolia yango te soki ye moko alia yango seka kozwa problème na bana lelo poso moyinde kozala susu kati na difficulté te mutu nyonso aza na kati ya problème benga Papa Ngunza aza disponible plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 mamero nyonso mibale eza na WhatsApp tata wabeto mfumu kimbangu wakele kutuso sila wakele sisa bintambu masivi maonzo mude mulanda kansa muwowo wadiambu muso sanzila yoyo munanzila ya Kongo lelo na banza batu mususu basepelaki batu mususu basepeli te na ebisi bino condamnation bapesi 3 ans tata nzambe mwana wa beto tata fumu yezo oyo bapesaki chiffre 3 oyo abongwanaki nalobaki sima ya Constant Mutamba ancien ministre bokomona kati ya batu nini oyo bazalaki ba victime ekokota complicité na bamboka oyo bavoisin ya pembeni oyo ezalaki toujours korespire kaka na sima ya Congo lelo mboka oyo ya Congo eza mboka eye na bumengo na biso po biso moko tomona bumengo mais lelo batu bazosala trahison na kati ya mboka à part ba étranger ba misusu baza sur place
mais mutu nyonso oyo akozala na trahison ya mboka akozala na mort subite. Lelo ozomona mboka ya Congo bato bazoseka yango stabilité eza te, économie eza te, mais lobi ekozala grande puissance. Yango moni tozala toujours na banorme kati ya koyeba poso moyindo nini fo tosala bokota na vision ya population. Lelo bakomona bato mosusu bokende kosenga aide na bakutime, bokende kosenga aide na kati ya spiritualité toyebaka kati ya likambo soko oza na connaissance na vision ya koyeba kati ya likambo nini. Papa Ngunza aza disponible, consultation eza gratuit. Mamero nyonso mibale eza na kati ya WhatsApp. Obengi moko lekite obengi na oyo mususu. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Merci tozo chitembangu kati batu ba mitungisi mi ya komelaka ba pomade ya kobakaka ya kozwaka batonga bazwi ba éjaculation précoce. Mutu nyonso ero moni kimobali na yo ekomi na problème ya défaut atesali 4 5 10 ans benga Papa Ngunza nakosalisa kimobali na yo nakopesa ngo puissance. Que veut dire puissance? Lelo okozala na bupikiniki ya kimobali ya munene mais eza na rendement malamu te. Eloko eza préféré ko arrondir yango nakopesa ngo puissance na endurance. Endurance oza na problème wana soki otiki kimobali peni na yo na féblicité ekonde komi mukie ekoyela yo de maladie oyo kolanda oyo eza très dangereux. Ekopesa yo problème ya sucre, ekopesa yo problème ya prostate, okomona na tension azo varier azokita. Eza malade okozala liwa oyo eza brusquement. Oza na problème ya prostate. Oboyi basala yango. Oza na problème ba rein, oza na problème ya motema. Makolo ekoma yo pasi ba crampe. Kovimba ndeti biloko ezotambola na nzoto benga Papa Ngunza aza disponible kati ya kosalisa poso moyindo par rapport ya compétence ya musala. Lelo bandeko ebele baza desi na makambo spiritualité par rapport ya nini. Lelo bandeko mususu bazosala ki escroquerie na musala oya spiritualité. Lelo na âge oza na vision za. Lelo bankulu na yo, ba ancêtre no ba descendant. Bakopesa yo puissance kati ya passation na terme oyo eza kati ya Kikongo eza langue oyo ya bancetre ya bankulu. Yango bokomona tozana na banorme ya musala ero lingi musala oyo oza prophète, oza pasteur, oza guérisseur, soi-disant oza nkumu, oza ngunza. Ya de ngunza et de ngunza. Tozana banorme tata wabeto Simon Kimbangu nzambe ya poso moyindo oyo azalaki mvuluzi aloba kiboyi ye akokufa sima liwa na ye tokomona batu ya ndenge na ndenge bo respecter musala. Lelo mutu mususu aza na Belgique, na France, na Canada, na Suisse, na Suède, na États-Unis, na Londres, mais ozwi mbongo na ye pour rendre service ozwi telefone okangi oyambaka te yango eza mabe na makambo etangami ya spiritualité. Sunga mutu na difficulté lobi ako récompenser yo par rapport ya maladie o eleta. Mutu mususu na problème ya sucre, ça le 10 à 15 ans. Ezwaka solution te. Mutu mususu na problème banda komi na poto 15 à 10 à 20 ans azalaka na mukanda te. Banda zwa mbongo mukanda na ya kota na préfectif. Ti lelo ba répondaka ete oza na blocage benga Papa Ngunza. Oza na problème musala ozwi balongoli, musala ozwi balongoli. Okokoma ba demande partout na musala bazo refuser yango eza maladi benga Papa Ngunza. Oza na problème ya mwasi yo mobali, mwasi azoyoka te, soumission eza te, eza maladi. Ozomona mwasi clair te naza na capacité na compétence ya kosalisa yo musala oye kokanga mwasi na yo na mobali bakangami sur place ya kopesa punition na mwasi. Lelo mboka na bino ya poto, mboka na bino étranger bapesa ki autorités na basi bakoma kodomine mibali. Eza le contraire, ero moni mwasi na yo oza na besoin benga Papa Ngunza na tielo mwasi na ba norme olobi a mwasi olobi a olobi o atikali na o
par rapport ya komitungisa te lelo mwasi soki azovanda kimia te difficulté wana ekozonga tina kati na ndaku motivation moko kozala te stabilité moko kozala te lelo bozomona na kati ya bareseau sociaux bato bazosala bavideo bato bazosala banguma ezobimisa mbongo non archi faux makambo ya mbongo ezalaka demande ya mutu lelo na kati ya famille bokoza na noko azalaki na mbongo yaki na tata mwasi bokozwa lien ya mise en jour ya kotia ye na balien privé mpo mutu azwa mbongo akoka korespecte banorme ezala mpe na condition te lelo bato mosusu balobaka ke mbongo ezalaka na condition makila c'est archi faux mbongo mosusu okorécupere yango kaka na famille mbongo mosusu banda yo komi na age yo komi odepense combien bakozongisa yango na mise en jour eza na expérience ya mutu na capacité yango muntu ozana bano botika kobima libanda ya mboka ya kozwa biloko bapaya eza na mawa na bino te toujours bazosalela bino lelo mundele aza na compétence na biso te mais pona nini biso kindoki na biso tozosala yango na mwindu tozosala biloko mosusu ti lelo mundele na nasala yango te mais tosalaka yango na butu yango monike mposo moyindo aza zoba ya koyeba banorme ya mutu te toujours haine mundele bakosala avion mundele bakosala téléphone plus de 50 personnes plus de 100 personnes chaque mutu azosala mémoire ya koyeba kati ya likambo na yango zana kozana ndako blocage bana mibali ya malamu te bana bazoyokela mibali te bana akozwa mobali oyo ya kimi eza maladi miloko mosusu eza provoqué par rapport à quoi lelo papa na mama bakabwana papa lobaka mabe ya bana famille pe ya papa eyoki be famille ya mama eyoki baye kosala complicité ya kobebisa kati ya foyer mwana fo azala malamu mpo mwana aza venir ya lobi ye mutu akosunga vie ya baage oyo tozokende vie ya baage oyo toza nimero ya papa ngunza kobanga te koyoka soni te papa ngunza aza kaka ndeti bino ndenge boza naza nde na manière na compétence na expérience ya spiritualité oyo tobengaka PV Yanlongo sans problème sans condition tata wabeto fumuki mbangu oyo abanaki kosala miracle massif asenga condition na mutu te abanaki kosala miracle ya kobongola eloko oyo ezalaki libanga ekomi lipa oyo ezalaki Thomson ekomi mutu c'est ça muna nzela ya PV Yanlongo muna nzela ya nkamba kimobali na yo eza na difficulté oyo omoni ke bokabola bashambre na mama okomona lelo mama boza na bino na problème te na tongo elongo ekangami par rapport au match ozokoka kobeta yango te papa ngunza azosalisa yango sur place mai na yo mafuta na yo sur place na yesi eloko na dimension oyo yo lingi 20 cm 22 cm 24 avec dirance ya 86 ans likambo mosusu oyoki te benga na privé papa ngunza aza disponible oza na problème mutu azwa yo mbongo adefa kima bakotela yo na bacriminel na babandi bazwa mbongo bakenda benga papa ngunza naza na capacité na compétence ya kozongisela mbongo par rapport ya korespecte banorme na likambo oyo tokosolola tozalaka na négatif toza na positif toza na mabe toza na malamu toza na sens nini lelo komona tuna mutu pozwa engagement ya likambo oyo mutu alobi liboso yango etikalaka ekangami likolo ekangami na se toza na likambo oyo eza na condition na likambo eza na condition te mais kutana na mutu aza na sagesse na connaissance po science ezo évoluer au jour oza na problème un jeune musicien olingi obima na actualité benga papa ngunza aza disponible olingi oza na vision na kati ya TikTok na Instagram partout na biloko bosalaka benga papa ngunza naza disponible sans problème sans condition oyo yo mutoki yango na kosala musala ezala na ba norme oyo eza précis merci na balandi oza na problème ya paralysie mwana azwamaka épilepsie mwana maladi ya mpese oza na problème ya mbasu maladi mosusu oyo ezosala rage oyo bato bazokoka kozwila shema nini ya kosalisa yango okomona na munoko nyonso bapota na minu ebandi kolongwa oza na problème ya minu oza na problème ya sinusite makolo ezovimba yo makolo ezokanga bacrampe benga papa ngunza naza disponible yo mama yo papa oza na problème banda bosala mariage bazeme ezolongo bozomona mwana te benga papa ngunza naza disponible ya kosalisa muna nzela ya nkamba muna nzela ya mpeve ya ndongo muna kinzayusu kia onso muna tata simo kimbangu yani mvuluzi wabeto ba onso wakele
kasosele nkakako kasosele mama azalaki na partage na mutu nyonso oyo asadere muna nzila ya tata Simo Kimbangu mvuluzi wa beto bawonso. Merci na balandi nyonso oyo bazopesa confiance bopesa témoignage oyo bamisusu babiki na nzela ya Papa Ngunza bamisusu maladi eumelaki ezomaki solution te yo mama oza na bablocage oza na problème baniongo ya bato ozokoka kofuta te benga Papa Ngunza oza na mbongo moko banda bablocage yo bapesaka te benga Papa Ngunza oza na frais d'émission fo bapesa yo oza na frais moko déplacati po baavancer yo financement ezopesa mate na ba ONG benga Papa Ngunza naza disponible kati ya kosilisa kati ya difficulté na kati ya poso moyini lelo bato bokoloba pourquoi pas ye moko par rapport pongana koka kozwa ya mingi na kozwa ngona sibano par rapport ya demande lelo kozala médecin okozala munganga okomitraité yo moko te okozwa guérison kati na bato mosusu kati na bandimi o bazoya oza pasteur oza na problème osala ba plainte oza na problème oza na tirante ya koyeba kati likamu nini eza na mutu benga Papa Ngunza naza disponible. Merci na balandi nyonso, merci na ba chaîne d'autorité, merci dans le monde il y a des chaînes musozo Papa Ngunza en direct par rapport ya koyoba pasi nini ya bato na banza ba moni expérience na ebisa kimino dans quelques jours il y a des bato mususu ba kosenga ba démission bango moko etikali ba autorité mibale par rapport ya kozwa rentabilité ya stabilité ya mboka ya Congo. Merci oyo nyonso azwi vidéo azwi voice ya Papa Ngunza abenga azana mobangi te mamero nyonso mibale eza na WhatsApp plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Merci na balani, merci na confiance. Et romoni eza azarte koza na ignorance te kufansoni komona en passe sans problème, sans condition. Merci Mfumu Kimbangu, merci Bancetre, merci Mama Kimpavita. Kin France Télévision n'est ma cam. Osa bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengepe. Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision n'est ma cam. Musala n'est ma cam.